faut être fidèle à Papa Simon, sa divinité, à mon conscience spirituelle. Voilà. Vision des alliés à changement. Et le monde a Papa Mokonzi Ekolo fait ça, c'est que du Chilombo. Nous avons passé tous les ébats, T. Tout Mabunda Pesalanini et si là, tout ça, c'est la distraction. Nous n'avons pas la diplomatie. La diplomatie, on tient en place la diplomatie de Papa Simon dans la relation internationale. Congo a venir sur. Moi, je vois que là, il y a un zongolo qui m'a dit que là, on va dans la paix des rats de qui nous dit là. Et tout le monde peut résoudre. Tout le monde a autre chose qui n'est pas là. Les cas dans le bas, ils sont à 1000 francs dans le bas 1000 francs. 100 fois 100 fois. Biso sikoyo domi pesa tama kamonisa boni domi pengo isa tango ikoki amenta robange aboni bisa mokili tango wana oyo ezalike malobanyo baba alobaki ezongo koka 100 ans ekobota makambo ebele keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota. Voilà, bakitana ba mambo tena bino mesdames des internautes de Ninga Matembango télévision bisika biso oko kokali papa kolanda biso bote mingi boyina la na kati ya moko ya ba entando na bino wapi epai tokoyaka kopanda sango ya tata moko jambule c'est vrai n'est-ce pas après Doha après Qatar n'est-ce pas après Washington biso awa na kati ya Congo profond na aéroport international de Djili et pas wapi tokoyi na kati ya Congo profond na mission spéciale
il y a sa divinité, Papa Simon Kimbangu, qui a gagné, n'est-ce pas, pour rendre compte dans ma immense la tournée, n'est-ce pas, son envoyé ou son délégué, en la personne du docteur Loanga Konga, ambassadeur itinérant Azali, n'est-ce pas, à la tête de cette forte délégation dans le Congo profond. Et bien voilà, on a Tozali Kokita pour l'embarquement à Lyon parce que c'est un Congo profond. Voilà. Donc voilà. Voilà, docteur. Ouais. Liloba. Non, Liloba, il faut être fidèle à Papa Simon, sa divinité, à mon conscience spirituelle. Voilà. Vision des alliés à changement. Et le monde a Papa Mokonze Kolo, fait ça, c'est que du Chilombo. Vraiment. Au monde, toute la délégation, les experts miniers, les experts, il y a droits humains à Bisotou, Doha, voilà. Washington, il y a Vatozonga Washington, il y a Mokonza Mboka. D'abord, il faut on fait que rayonner et puis amener des bons résultats parce que Congo ne changeait pas ma gêne. Donc on a voulu la ligne changement, l'amélioration et du concret. Voilà, nous voici après Kokitana Doha directement, Qatar directement pour changer vol. Encore une fois, merci à Papa conseiller du professeur, docteur Papa Bitouvi Bikiangani, Papa Zako. L'homme qui a façonné et changé l'histoire dans la relation internationale. Professeur Kamba Igwa le bazar la barrage et bombi bilo rebelle. Donc man c'est ça y est mon boulot. Alors il n'y a pas la diplomatie de l'autre, il y a une diplomatie na Congo. Donc voilà, un grand merci à sa divinité. Et on a Papa conseiller direct le professeur docteur Papa Bitouvi. Donc et puis merci à Menga Makimbangu, maman la biso journaliste moyenne internationale. Pas couvrir les éléments pour que tu comprendre Papa Simon qui va au profond. Voilà. Maintenant, mingi wana tofiki na bino boko ko bénéficier na mobembo na biso autre bino le ZER du Congo, le ciel congolais et sika wapi to ko bembuka ndenge docteur ko lobaka ngo to ko bembuka na c'est quoi encore la société d'aviation Air Congo en partenariat avec l'Union africaine via Éthiopie. Voilà. Star Alliance toujours. Merci beaucoup en tout cas. Suivez-nous destination en business class. Tunio Congo awa ozali kosepela mbula tukumitano uta ozuwa kibosomi. Voilà mère Tokomi. Voilà. Donc Éthiopien a servi quand même par Nayo. Et destination Congo profond après Doha. Voilà. On dit mais ça c'est divinité parce que vision Naïsa pour tout changer Mboka et tout accompagner chef de l'État la vision Naïa changement. Exactement. Voilà, maintenant, pour la communication, il y a docteur Mr. Loanga, où il y a n'est-ce pas, chef de délégation, dans le Congo profond. Et c'est à Wapi, il y a une étinda, il y a un conduit à bout les mansos, il y a un gros crocati.
ya maître sala to senga na bino tango nyonso botala ka essentiel botala brancher na menga matimba en télévision pour vous monter élément mon côté botu moyi to ni kisana kati na masala ya yawe bank na bino to bembuka elongo matoto osepeli ndenge devenir foleki moi que nous que ton fait en passant paye yango na pe docteur ton fait tango libanda nzamba ko ça mais nouvelle les années quoi concrètement maman avancez beaucoup donc ton le bail que ton fait tango libanda parce que tout est fait pour nous sauter salama inongo sur nzamba le gars le nzamba nzamba mais sango nini les télé ndingeni les salama ndingeni ni parce que sa divinité voilà. Il faut toujours défendre papa sinon les choses qui se déroulent dans mon corps quand bah c'est l'idée que c'est la loi. Il faut d'abord respecter aux alliés de hiérarchie de Kamba. Le reste après, il faut dire qu'elle a fidèle à sa divinité. Oh, bah, Azan le seul et guide. Voilà, le Kondambo a dit qu'il y a le résultat en Tozana de Washington. Bon, on a comment en avancement. Donc, on est là, je suis vraiment très ravi. Il y a Kozala. Et puis, on regrette rien pour changer sa divinité. Et rien aussi Kozala qui va ici. Et puis on a un centre de recherche d'accord. Voilà. Merci. kati yango wana ndesali biso ete tokokende toujours na etinda ya tata mokonzi ya ule tokoloba nini tokosenga nini mutu moi tokotalisaka na bino ete ntango oyo ezali ntango oyo mokonzi etutaki ntango nespa okolakisa attachement na yo epai ya nzambe na yo mpe dévouement na yo na kibongisme religion oyo yo ondima wana biso na kati n'est-ce pas ya ciel congolais esika wapi tozali na malembe pratiquement 2 heures de vol yango ete tokokoma à destination koleka biso te sala santigeste ya bolingo panza sango oyo panza na baike oyo bayebi na ino te bakoka koyeba na koleka panza
nyonso wana mpona lokumu na yo Kongo. Bafundu ya pamba Kongo ozali kotia Kongo soki nakanisi pasi na ngai mbula tuku misato ya pasi kati na boloko soki nakanisi nasalaki eloko te nyonso wana mpona lokumu na yo Kongo. Solo bongo pour atterrir, n'est-ce pas? Ah, désolé. N'est-ce pas solo bongo pour atterrir na Kisangani ni to sali bino na kati ya reportage munene. Masima na yo kasi yo ososoli ezangi yo Kongo. Afrika ekotombo masima na yo kasi yo ososoli ezangi yo positif permettre que bana ya bana na biso bayeba histoire totika ko raconter histoire selon manière na biso on va betela kinga basala ki bon histoire éléguée ezali écrit ezali conservé dans camp et c'est ça qui permet de na ba ko lelo na ba bazala kala parce que celui qui ki kala nga sala so sala lo roté ko kala totikela les professeurs docteur papa de tout qui a ba ki na suna sa grand-père aza mpona motu nyonso soki tozwaki pase tozoyeba te bitumba bunda mpe esala nini esila oyo totosali nyonso la distraction. Nous avons pas la diplomatie otoyota en place papasi motumbango dans la relation internationale po azwi Congo azwi nyonso po akoyokela ye te ye moko amona zonguluki mo akoyokela ovanda na pédéral de kilo libela bitumba mopepe koya na oya po erésoudre toolobaka oyo tozoyokepana eka na loba eso na moni 1000 fois na loba 1000 fois 100 fois 100 fois parce que likambo ekomi siko des chaussettes il faut quand même kodetaye po respect d'abo kabwana esali respect mpona kosala mosala na voilà mo moke yango batondo mingi totiki na bino bongo boko bénéficier na mai oto ekosala. D'ici là je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, toujours branchés sur Mengama Kimbangu Télévision pour ne rien rater, surtout ce grand séjour où toute l'équipe technique de Mengama Kimbangu les autres séjournées à Wanakatia, Congo. Je vous dis à très bientôt. Là, on peut descendre déjà. Ouais, voiture, le rose, elle va venir avec.